Kumbela, mama kumbela, cheke kumbela, mokili, kumbela, cheke kumbela, kumbela, kumbela mokili, trésor de la presse, trésor ma cour, kumbela, mama kumbela, kumbela, cheke mokili, kumbela. Mbela, trésor Makourou. Tingani naza bono, mondi ba vila ba sampa baza ba debia, aza dora ibi not. Aibi not ya musique. C'est bien, ezalo ka batata mobit na wingi. Aimba bien, aibi tata mobit. Elo ka ba les bogards. Donc ça ba race ya batou. Donc ba monsieur ba 15 ans de prison, ba monsieur ba 20 ans de prison, ba monsieur ba 30 ans condamné à mort. Dans le bino ba monsieur ba 30 ans de prison condamné à mort. Donc ce sont des ba monsieur ba na ba voix. Ba musicien c'est quoi donc voilà. Victoria Rebandina Wendo na Polo Kambaye na Congo Brazza Kinshasa. Victoria Kebaleki Mbakolo Mindule Mbakolo Miziki Remenea Yemanzembo Koyo Mbaleki Babinae Mbatonda na Esengo cette mélodie pour de Mopala Kilimalaya Ankoufa ki Ankoufanka. C'est ainsi que j'avais voulu te montrer que je suis de l'amour de cette chanson. Tralala, Voilà, chers amis internautes, merci pour vous aider. Le boss avec Krana Bino Kolanda, ya Bino, Bomisa Olanda Mingi, Trésor Mancourt. Naseka bupo na yebi lo ni na lingaka kwa donc. Oyo pineza bulo na lingaka do. C'est-à-dire ndika yango yo. Ndika nakata kisasa bomoni ndika ngo tamboli ça dit pene zui penda quoi 8 mois temps et donc yé penati nakata kisasa donc bomoni déjà invité na biso lelo to ko ke musika te avant ko to taquer masolo nyonso na fatino ba staff tout ba masa o ba soutenara biso nakati ya chaîne mno kumbela mokili avec ndika toujours à la pointe na moni Gaël Lutumba na bosanité Daniela Lupos Daniela Dan Koko na bosente Sarah Alinga Koko Lobaki Sarah Alinga Koko Lobaki donc na bosanité Papi Munzula na Belgique ba masa tout bozanga na kata Belgique on a bozaka toujours branché na chaîne mno kumbela mokili Nixon Ninga artiste toujours na kata G donc et pour na okeku musika te toza d'un invité na biso bonsoir papa. Bonsoir Trésor Mancour donc un bon monsieur. Un monsieur qui connaît la valeur de nous, des artistes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici et qui est ici, qui ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Il trompera dans la journalisme comme ça. Mais vous, tu es dans la souci, des cherchera. Est-ce qu'il est où? Il est de la source, ou de la rose, ou de la mangère. Donc moi je te félicite quoi. Mais juste un mot par rapport à Batutu Bolanda biso le na kata chaîne biso kumbela mokili Nanette Soki leader à Guada Sarah Linga donc Koko Lobaki un mot par rapport à Batutu Bolanda biso le quoi. Bon mon ngai vraiment ezali ki en tout cas nazo féliciter Batutu oyo tozo kota la bango 2022 parce que moni batubele ba kufi. Ton père de Batebelinga a mauvais souvenir il y a 2021 là toujours quand en 2022 donc et puis mon anga sous les alikaka baire to zaina ngo faut maintenant se prendre des temps aux conscience voyez ba que si on a sagi mutu na lubara mabe on a eu mutu tambola mabe de laisser ça parce que il faut maintenant comprendre que dia nzamba likinyo surtout les dromes la coronavirus ça veut dire que tout le monde a monté mo kita likolo patron qui mamba to bandé to sukate donc mutu tout il faut ébaquer que ba nzamba likinyo surtout et puis le kumwezo ngaye amen mais Batutu ba otalo sikoyo tant lobi le kumwezo ngaya nzambe Batutu ba otalo sikoyo mais yebisa Batutu non batu walanda kao ozaka lipasa wanga za lipasa na za famille chrétien lipasa nanga c'est un grand chanteur
na pesi Hardy Mokonzi parce que naza Hervé Mokonzi eza Hardy Mokonzi. Ah, comment no vrai nom eza Hervé Mokonzi? Comment nanga ezali Mokonzi mpe ya Hervé. Donc Hervé Mokonzi eza prénom nanga Hervé Mokonzi donc Hervé. Mais bato muso benga nkekele muso benga kokula muso kakala muso kikila muso mopalanki muso keka mwana kokila muso muso ankufanka muso ante ankufanki muso pe akwesa kumbaru muso pe tinana o tamanze tinana otalike no wonga na ndeni kombo nanga muso pe ya diakonda ya diako nona ba kombo ba sorti tout parce que les artistes oyo na eu formation et puis na victoire na pour mususu parce que j'étais chanteur, danseur, comédien et chanteur. Na ba rôle tout et mené azaki nango. Parce que mené azaki mutu oyo bato bando lingika pona ko imbate, bato bando lingika pona ko binate, bato bando lingika pona ko sexate, bato bando lingika na baras tout. Bato bando lingika musu baza pona comédie na ye, bana poso oyo ko presa imbate, bazo se pela pour bazo seka parce que c'est mais ça sekisaka. C'est un grand chanteur. C'est parce que la vérité. C'est comme moi, je suis comme ça. Dans la danse, la comédie, la chanteur, je suis là. Mais il passe à nos sucos pour Nandilan Zambi. N'habite si yom tout ça. Clip mon amour arabe. Boussalana yeto, Zalaka Yomoko, Tozara Yemoko, Ngana to sali crypté, photo sala clip montre tout ça là. Parce que de maman Lanzé, Mobison Ballet, to Mbelagi Nzambe, Dieu. Les créateurs muto les bisoto ya mukolo le kibango to yembela ki parce que moni le kumuzonga ye quoi to yembela ki mais toujours la kande mama gosunga kuna regretta parce que avant mon père qui s'est mené à Koufa père son âme ando tinga parce que na posa mona mingi mais na zono ngate via mona mingi parce que esprit na biso ba fazer wana so ya mona ngoko craquer. Quand c'est bizarre, ok, bah, si on coupe la mouton, on a gagné place, donc, on coufa. Donc, on a gagné un mémé qu'on a été. Mais il fallait un mémé pour faire que ça ait une pause, parce que ça ait mouton, parce que na barrage tout, a des gars qui peut-être créer idéologie. Mais moi, na basu quand je peux pas, na bengali passe na ngaya, pas mon ami to viva quand na basmi na biso ya ko sa kumbaro. Donc mamrambo belé donc voilà. Mais c'est besoin ba tout bon na besoin na kumbela moki na moni Eric Tente masanangai, ça dit Paris Vigné wana donc Yves Bonga ba massa tout ya sentir bazaku na kata Paris. Il c'est besoin tout non. Au zone idée wana ya kuyema ndengeni. Bon idée ko yemanga na za déjà na koli na mbundana lipasa langa toza ba choriste. Tondo beta ba mbundana quartier to yembaka leto banamike après tout na tokoli na pevalongo parce que maman na biso wa botiso maman nongoliema azai mwana ya pevalongo na mwana tata onda bato baloko bakalo ngala mwana ye azaki makena biso ma église na biso ya molimo to tata onda ngito kulwa na yimi na ba chorale après wana to bandi ma musique chrétien après ngana ke wenge après wenge na beta kota jibe kota présent na jibe puis na moto pamba na benga personne inutile en français parce que moto pamba en français c'est personne inutile. Mais na linga les moto pamba en français c'est personne inutile na beta kota personne inutile na beta koto na ye mais le fait il est na yaka na okese ya président jibe puis na zaki moi ba vie bazaki belé ba bogis ba rio ba richidel ba richa ba biku de près ba changenge ba kaludi donc ça veut dire biso ba mona biso te coup de fouet na nga moko Dino ando courage nga to parce que azaki déjà wana Dino azana ouais Dino la biso mbote ouais mutu mbota komela kinga master ndenge ni salinga plaisir c'est beau monsieur j'aime option donc pesa Dino mbote quoi voilà donc tozalaki wana apunga na longa nga avant nazalaka même na ba parcours antena longa nga na ke marai à côté na vani mais na mona qui vraiment zaki yango te na pulaki quoi na côté kota ve marai parce que j'étais accepté sur na timbre na ye mais là na côté na kota déjà il commençait de être faible bon faible était qui a commis ça yumate mais faible que de fait que na zone na kota mais il y a bien que na maka dodoma dormi nga pe sai na longa pe banini na longo nanga nandi na yosa parcours nanga na kota Victoria na bundaki motamelo soutenir avec na époque ezaki Jozo Malaba chef d'orchestre et Victoria pe asona mona barumbu akufa mais j'étais mingamoko c'est pour cela na yosala idéologie à français parce que naza pe muto na linga oza complexité naza muto so nazo likamoto nga na français
naza na tante ya koperdre tête na luka te na koloba bombi na koloba mais na koloba les fils que il faut comprendre nga donc nasali erreur na nga mais nasali tout comprendre nga yango kutu ozola kutu mwasi nayoka lisolo ozola mwasi ya nazwela mwasi nazwaka parce que c'est la première fois mwasi ngo abwakisa yo asundola yo mwasi ngo na mikili mais asundola yo penza ti abwakisa nga te asundola nga te moi je suis ici à Kinshasa bosonga na lokene poto olobake nga na bwakisi minga za ya sundola yo parce que non mais asundola yo parce que nga na yebi masolo ki asundola yo abwakisa yo non non c'est femme que je te félicite na félicite kai parce que ko nima ko luka mobali tina Kinshasa ko vanna ye oser se sacrifier c'est pas des blagues après Dieu dispose, donc c'est tout des vanités, c'est normal. Boyana déjà. Non, tu boyana, mais ça veut dire que chacun là est en train de chercher qu'est-ce qu'il va faire dans la vie pour à maîtriser ce qu'on vit. Voilà, donc il y a aussi mamnanga, mais na pesi pembote. Donc voilà, donc non, non pesi pembote, dado fly, dado fly, non pesi pembote, il y a rien, il y a rien. Moi je suis ici. Mais tu vois que musique a voilà les aïka ndika d'aujourd'hui aujourd'hui on a eu des gens ndika donc tu vois que musique a me bête ba tu non moi nzoa kana ba sentir tous a pina chanter parce que ba te bête ya mara on a ba plateau ba ka neti ça dit porte parole moko boye neti alobara moi trop mais ba tu ba yebi ki yo chanter ou ta pina na kata école bête ba tu moi bon ba tu ba sentir pina ki ya viking mais vu que ça la banzimbo est belé vu que ça la banzimbo est belé père nanga ndiaza la banzimbo ebeli ya kitoko na lingaka mais non pour la banzimbo na lingaka ezaka bien nazeli namoni yo te o nazeli namoni yo te o nakomi kobanga nakomi kolenga ye naluki bavide na bavide katia bongo nanga babule na babule yo motema nanga lelo ezwi tourde olobaki nanga tokutana awa na désert ya ntongo oyebisanga nyonso soki tokokotinie soki tokoboyana nzokozwita na yo ata kofonenga te mpo nazali eloko olokotaki na balabala donc nakase obetela ngai na embeli yo nzembo ouais non c'est-à-dire nzembo wana c'est-à-dire ndezwaka ngai na peso mbote ataku tokenda na yo ataku tokenda na yo mais na peso mbote donc père mais betela ngai no champ oyo ngai nalinga mwa mingi wana ya viking wana po batoma bosomi badani kule donc Daniela Lupospos Mayamba donc basepela champ wana ya Kester nalinga mwa mingi bete batu ba ah oui Larry balabala na balabala nzela oyo moto nyonso to alekaka donc talaka okenda no men nzela moto nyonso to alekaka voilà ça veut dire Larry nanga pela linga mingi chanson moko eza na ça veut dire présent nanga pia sonan ay madze moneza nte mungo na mona wonti ba gra kale vraiment mais to kena musika te beta na ba shawana no to kana no na yembeli onzembo oyo Larry ezali mpelite ya yebisa maso bombelinga ngana yoki pe mingi bazali kokebisanga soki okobomba mabe oyo eza na kati ya motema na yo eyebi kaka yo yebisa Larry okomisinga lokola zoba libala ezali elokwa liseki te soki ozwi engagement mosusu nga natika nanga mpo bomoi bwa moto basombaka te naikotika mokili nsebo epai likama ekotebana te nayembeli onzembo oyo Larry ezali mpeli te ya mpo na yo lakisa ezaleli ya mwasi ya libala o ajese pe pusani nayembeli yo nzembo oyo Larry ezali lisorable ya yo nanga ndenge osalingo kosala mpe basoso
eza motindo na yo tropeze ça dit batu bayo kapina donc baza awa donc Gaël Lutumba baza awa Nixon Ninga baza awa mais obi ke chamo beti oyo il rappelinga mama ibele rappelinga mama ibele tango zaki na yebite so bozala kaka na dado fly donc na PCP mbote so ka na biso na chaîne na biso kumbela mokili na si salon liso ngai parce que pour dado wana zaka mumia ya venayo gejo gelena ngala yibi masolo kazaka mumia ya gejo mais yosko boto la gejo comment mumina yo. Mais comment moi je suis à Kinshasa, je peux rattraper une femme de la même corps de moi-même, je sortirai là-bas. Non, c'est lui qui m'a cherché. Non, j'ai pas compris, là j'ai pas compris. Comment moi je suis à Kinshasa, je sortirai là-bas pour prendre une femme de quelqu'un pour venir vivre avec lui, traiter le corps. Non, c'est pas moi. C'est lui qui m'a cherché. C'est elle qui m'a cherché, qui était besoin de traiter lui le corps à toutes les façons de m'ingérer. Après là, c'est tout. Donc, à tous les nids, j'ai pas compris. À toutes les sortes de m'ingérer. Donc, toutes les façons de m'ingérer. De m'ingérer. Parce que même là, mon tozo tanga. Mon tozo tanga. Donc, Gejoto Dado. Même Dado. Même Gejo. C'est une personne qui est dans une paire de mains. Oh, donc, nada depuis Bobo là. Oh, mais moi je sais que Kinshasa, comment on a Kinshasa dans une mois de la pote. C'est la vanne à Kinshasa, moi s'il faut Lukanga. C'est qu'on a date depuis Boboena. Oh, mais il est là, s'il a besoin de traitement de corps, il m'appelle, moi il vient, il fait toujours comme il fait, il prend les avions, il vient, traitement du corps, il rentre, donc moi ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas le temps. Ah Nzambe. Mais ngana utotala na utomona ka récemment na moni uzana mwasi na yo c'est dit mwasi penda na moni la peso pe mbote mama donc wana bijou tanda wana nepna o na usanti pina ki ya solo yo wana wana mundele te wana maman to beta ma solo ante d'abord moi je suis pas là pour de parler de ça na féliciter bijou hein yo ibigarat pembe naturel donc voilà donc les femmes tu dis il était même aveuglement. Azara mumia venayo. Aveuglement. Même aveuglement autant même chose. Aveuglement. Moi je suis ici. Moi j'ai pris les billets pour rentrer dans l'Europe pour traiter les corps. Moi je suis ici. Il vient traiter. Traitez-moi dans la corps. Traitez-moi dans la haut. En bas on sait. Ça ne m'intéresse pas. Moi je suis là. Ça veut dire tu évolues. Tu évolues. Donc voilà que tu as un comboté. Donc on a un aveuglement. Mais na sala émission moko na Nixon Ninga. Na sala émission moko na Tony Anthony Oaza na France na pese mbote. Na sala émission mona ye aipsanga biki tant bon bazaki ba chanter. Bino bozaki bon nous fan na piscine. Tony nani? Tony Sampaio. Tony Ambozo. Anthony Ambozo, Zara Tony Ambozo, Tony Ambozo. Na peso mbote masalanga donc aipsanga utambo ba chanter bino bozaki kuna bovana na piscine. Boyemba na piscine. Comme tozanango, vikes azaki motoyo. En tout cas, paix à son âme. Mais dis-moi quand même que bino bondo bete na piscine, vous faites na piscine. Ouais. Tout seul. Ouais. Les grands chanteurs à quoi faut chanter à Zoimba, mais grands chanteurs à Bimi après. Ils ont la musique congolaise à bon, ils ont la musique. Ma dit ba négligé, ba tika etina aéroport au Tata Boulay. C'est ma Luambo Mutasala qui m'a dit ba toi passer chanteur. Hein? Tony c'est mon frère. Mais ngana Tony toi on a même niveau té. Moi je suis chanteur. Ça veut dire que tu as poto ya chance, bah que poto chance. Ça veut dire que ça veut dire Tony c'est mon frère, c'est mon frère. C'est mon frère à moi. So ka nienga ngana ko expliquer ce que Tony bien. Tony za moulayi, garçon mo moulayi. Donc ayemba ba voix à terre, ba ni ngaza chanteur. Tony Ambozo yemba ba voix terre à terre. So ko tangela ba vina ba manda chante, ba vina ba blaze. Bulangaza chanteur. Et c'est un comédien, un danseur. N'a rien à voir avec Tony. Moi je suis chanteur. Comprendre? Comprendre. Vient nga caisse président nga avec président oyo abando ko linga mingi a créé ba faux chanteur ba comme ba chanteur ando linga ba grand chanteur mais ba mingi te Tony wana ba faux ba chanteur non Tony mais yo le bibet alo bibiso na balcon nga on parle so ngala yebisa ngala tikono avec balcon ko tabiki bozana ba piscine kuna bo yema ba piscine ngala yebisa yo ngala kuta Tony na kuta Tony na caisse na kuta Tony en prose c'est pas grave
mais toi niveau moi oyemba te c'est ça quand ndike za na orchestre lelo na quartier latin ezaki ndeni ya ba Gibson ya ba Fali ya ba de Brondo ya ba Mutana Kamenga ya ba Jordan Kusa ya ba chanteur bazaki wana mais ba Soleil wanga bazalaki to tozongi na tanga ba Sami bazalaki ba Willy Bula bazalaki ba Modogo Baramba bazalaki il y a aussi des bourriques qui étaient là ça veut dire ba tout muso soke poto c'est pas dire que poto mais ça bourrique OK no poto parce que il fallait qu'il y ait poto pour l'avocat il fallait qu'il y ait poto mais ça bourrique na niveau chant ah oui c'est là avocat le mot au moins ma musonga za tete tengalinga ba polémique te songa batenga na mutu ka Tony Bu e wana boma na fineta kingo na oyemba oh tika boye Tony Mboza kanga Paris babanga ngana poto pwani bango bando ebisa tina mwasi bozotanga ba banga aya poto ta ba mama biso ponga so na poto bango to batema na ngate ngala chanteur ngaza massa na bango ngala massa ya ba vela ngai Blaise Bula vela nga Manda chante vela nga Mukulu vela nga Marie Paul vela ngai Katani Boma Papites Pepe Kale ngaza chanteur moni bato basala effort bakosana na Victoria ba chanteur bazalaki kozala na belle voix kokoma na octave c'est pas que tu es chanteur kokoma na octave tu peux pas ça que tu es chanteur kokoma na octave ça veut chanter mon bois na octave kokoma wana te mais kokoma na octave mais la question tu es pas chanteur ils ont pas chanteur so bazo yemba bo ils chantent comprendre mais ba bengana na Victoria oui ngana nazalaki tangu ve joli mubiala yaki awa aye ko sala nini système ya Victoria awa bengana kiyo azuba masala na pese mbote ya masina komone sunani bono kanga manaye moi trop boye ba bureau ya mouvement ba bureau nanga masana bano yemba abano mba kuli kolo comment les aga sunani comment les aga sala vie na vivre comment les aga sunani naza muto naza responsable comment les aga sunani je peux pas citer balé non yo muto yebi bango mais la bino ke bagi ba bureau parce que nini zana biso no d'abord pour comprendre au moni lelo matu ba faut comprendre momi na wingi 4x4 ba bouriki bazalaki et même na langa star de cet patron ba bouriki bazalaki même les marqués ba bouriki bazalaki mais Bourgi Moussa ayemba te mais aza influent na podium Bourgi Moussa ke ayemba makasi mais abina ka bien na podium Bourgi Moussa ça veut dire là toza to comment ça nous fait la force to comment défendre tozo défendre biso tout mais to tikali moko qui n'a pas vu joli Mobiala mais Mobiala mais qui côté Kester donc ça côté joli Mobiala nini moi je dis pas content avec famille Mobiala bengana yo papa ba bengana yo ba na mona ku ba mona mo ba na mona ba instrument ba pesa mo instrument na tinda ku ba équipe na ngai ba pesa ba instrument na mona ngas ko na instrument d'Europe oyo na représenter na orchestre na instrument na ngamoko oyo zimbongo ebele grand frère nanga la pesa na grand frère nanga propre ma belle Mokonzi ya moto mona ku ba guitare eza kuna mpanzi voilà donc na représenter orchestre nanga na ba instrument nanga parce que nini tozali na ba aveugle na orchestre moi je suis pas manipulable ngaza mto ba manipulable ngati na boneti ba biscuit ba bombote mais est-ce que vous voyez na joli Mobiala to wala la ko de logo te joli Mobiala zali famille Mobiala minga la beta na kese na okina joli Mobiala wapi ya to zabe ba to net ngane na za mopala na ko masu message joli Mobiala vinanga baki ya mais vinanga c'est un bon chanteur via imbaka danger bani ngazo ko la beta na vekes siko na ke uta je me pona sala nini qu'est-ce que ça m'intéresse moi avec joli Mobiala et moi ça m'intéresse pas c'est Emile que moi j'ai peur quand il est là ngai morankoze mama nzoto ekomi kosila nzoto ekomi kokondo malandi te mina kufa bureo ozare mina kufa bureo ozare baboma morankoze lokola mwana yimbwa lokola mwana ntusu ngazi vanda na iminia na iminia nazui chananga mais qu'est-ce que je vais faire quand on que yimba kota joli je vais pas de même nanga bozo c'est ils baté bato qui ota joli c'est bien pas que ota chanter la bigo yimba mbakate obeta concerter ovana donc okufana aussi là na opena donc bangonde kuna je makambo na émission ba mona ba concert na beti d'abord ba mona ba concert na beti na kati émission awa et puis le seul musicien Kester oazu instrument oazo zo instrument na ye azo présenter na orchestre na ezanga yo moko kaka
Exact. Ngam donner un instrument bien. Et puis non poser ton caisse nanga. Anthony Sampaio azara azora instrument Anthony na mona isusu dani azara animateur ola nani akena ni Lubumbashi boye na bosen kombo na ye azape instrument na mona bongo bazo instrument yozo kumisa yo papa Anthony Sampaio azara Anthony Sampaio grand chanteur ndoto yebi grand chanteur yozo kumisa yozo instrument liboso Anthony Sampaio c'est le seul musicien les Bari Zoé Bella na chanteur muso tanga ge Joana na souhaitelis beaucoup laka ba chanter la Victoria ba chanter la Victoria ba ki 3 Zoé na Gejo après veranga souhaitelis Azaro avec des brillards Azaro quoi avec des brillards na otangelo ndenge chance alaki parce que mon veke ça azaki azana nani susu nani soit kana tanga susu mongo akina ayozongo na suka buba kinani na poto yazana poto Denis Lutula azana belle voix mais azaki quand même Denis Lutula ngana azana belle voix mongo azana belle voix mongo azaki trop féminine katani boma et là on a se plaqué na ngona na se belle pona voix na ezalo kola katani boma kolela ye kolela ye do ayimba neto yemba te ana chanter Anthony Sampaio azaki na ba vena ba ina balar ba miki na Luanda na Luanda miki na Luanda vena nga misera zetutu ba vena donc ça veut dire chanter moi ina orchestre mais ça na soutien à danger donc quand ba chanter quand ba chanter son atali initi kuna loba ko don regretter maman on a tali bien le côté quoi donc on regretter moni lelo ba tu faut pas comprendre tala lelo groupe moi Victoria vena nga lolo mutima tshaka na groupe na biso Victoria parce que la groupe moi ba groupe moi WhatsApp ya ba musicien tout ya kalate ya biso to ba tshaki biso ba musicien tout ya Victoria na ba longwa ba tutu ina kata groupe wana ngale batenga na longo kutu 3 fois na kata groupe wango de na kotibo na muna tshaka madeso matembele ndunda baneni bango tuna kata groupe na longo velo te petit na ngamendeni yoko yefosa kana kata groupe na zongi susu na bi meve ba groupe na moboti mais groupe il y a pas de il y a évolution ça veut dire mon tout azo croire qu'il est à king c'est comme si il y a comme danger mais aucun rien mais le na comme na kata groupe comme polémique vient nga de local azo fâché passing ngangi bala terre azo fâché bazo tanga soki tikiliki soki ntsakalaka soki ntsukuluku soki ntsekeleki ozandika papa solo la tanga komona ye na yebi komona te nazo yeba kaka ba venanga soki na yoka kana kata groupe ngo ndi bazo potana venanga de lokela zo loba parce que ngazo loba tangi na kombo nanga soki ntsekeleka soki ntsakalaka yoza musicien ovani na parler na bino oza soki gaillard soki lokwa soki tono soki lokwa sonini tikiliki soki ntikiliki soki ntsakalaka soki ntsukuluku na yebi même yete ponini donc ba comme mon avec c'est soit yemba neto comme vike ça yemba bongo te et voilà yemba bongo te voilà za mudu ya charme et terminaison ndinga yemba boya kina tembe bokosuka sena tembe botomboli pepe congolais yebake okosuka na kitasa tola kisindenge peuple azali kasi pona Kongo mobimba tokozala ndenge moko kesera muta charme yoko me tchakalaka tikiliki nyoso to ponini balingi bakomisa bato bakoma non kesera aza irransable donc muta ko remplacer azate donc des akaba bakosa la muta ko to na momo social discrimination avec kesi muta somba ngazate baba yuma parce que nini et voilà parce qu'on a critique jamais on a cause nzembo nanga na mako voilà parce que on est voilà mal cause ngana mande charde da motolo na yo ba fleur komyo koma fane ya kako ya rose elanga na biso ya vino mon beau jardinier souviens-toi du premier jour timonanga qu'il est monté manange du choc ya kayonde moka de lok soto nange tondi na ba plesi bolingo na yonde passement jardin na motolo na yo ba fleur komyo koma fane bosona mi jardin na motolo na yo
po basani ba ndopesa ba faute banini j'ai pas le temps là yango moni ko mba tikiliki ba chakalaka po nini bazolinga bakoma lokwa evala zaka lisusu te evala to komi to betaka ba nosachi na ye et même joli mon bien là il va pas être comme Emenea yango moni ba biso ba set ba petit evala ba toto timba vena ngale lokela ve oye ba galère monte fo ye barango ou comprendre te petit na yo ba yuma ba koma trop parce ngangi ba la terre ye ba ba yuma ba koma trop comprendre et puis vena ngaki ki vula ve faut besoin na idéologie en ngomne ma mbozo kendele parce que ça sert à rien ngana ngone ba perturbation pour rien bokazi même tikili ki so tsakalaka au sani na Kenya ça sert à rien mais na Kenya so tsakalaka so ba Congo so akota ba ciment utoko so ba ciment padi ba ciment lungila mais tant comme on est tous ba tikili ki so tsakalaka ngana ba komone ba biso tikili tsakala so tsokeleke ngana yo ba ndingini mais biso na batutu bola na biso na kata kumbela mokili na moni Eric Tente Massanangai nakata mikili na bosante Chibakantu le ministre donc nakata mikili kuna au ministère ye bo soutenir star na bino ye yo to ya kotali nakata palais na ye bo zuika palais bo mona déjà instrument et yaki déjà mais père yebisa biso na nous so ba classé yo oyemba ravwani ngata chanteur des évents parce que na yoka mingi Emenea et puis bateau na yoka mingi ezali wenge ngana 8 ans yoka wenge ya kala 4x4 parce que ça na ba chanteur lelo bat pas comprendre raté il y a les valeurs ba chanteur après ba VKS génération elandaki faut ba féliciter ba Marie Paul na ba Blaise Boula parce que ba chanteur moko ba sala ki fort ya ko comprendre chant souci à chant comprendre ceux qui viennent ngamba na chanteur ba lelo moko to ba chanteur ba comprendre en côté nous on est des chanteurs comprendre ba tu faut comprendre ba chanteur et donc ngasuki nako classame na kati il faut ba kinga na petit ba grand chanteur na petit ba Blaise Boula na petit ba Manda chante donc parce que Marie Paul na otangi to parce que za chanteur o na joata na yokaye na yoka Blaise Boula na wenge même vi na nga mukologie be ba te faut ba comprendre obi kinga na mundimi ngapna na mundimi solo betele biso na telo mo Marie Paul parce que na oka otanga Marie Paul 3 vela ngaro appeler on a fait photo mon kanga ki vidéo mon bossa ki na Marie Paul to yemaki to va to répéter biso mbale to se s'entraîner to yemaki garo quoi nze monga ke likolo ki na c'est donc tout ça est bien donc neti roi ala banze me bien na nganze mon ko nini ka moi na kamwe lolenge ya maloba otindela kinga na kacha bana chobu pe na kacha motema nanga sengote nalinga katena yo kayo lisolo na mososo atana moninga oyanga salakanga pasi mingyo na motema o nazalaka na étudia mémoire kanisa epai to utinga na yo selio mbe fond na sali pona merita resita lelo bongolo bake to boyana izaka baninga bapala bamona bakembo pe bisengwa mabala emekamo lelo yo kalobo kwelengwa kafe na litama ngoro wala mala chante baninga bapala bamona bakembo pe bisengwa la vie passa lelo yo ngalobo donc baza ba vie o ngana yoka ba chanteur yango na saka mbanga nga ba plakite ne tuno do vient nga Blaise Boula ay manze muloko la ba ngai moni mambu na mona pe na komiko panga kolinga na monde yo mokolo alekaki epana biso oyanga inzoto et voilà Nabobangi vraiment grand chanteur c'est quoi yo moni le même surtout tanga ba vie bongo na ko linga te ba génération papa ba yemba papa nanga ezaki Victor ba boriki bazalaki yo katinga na otanga bato ba zoé na otanga bona yuma te parce que na mona ki zoé ça va vivre ve nanga sampa yo c'est ngane na za bono moni ba ve nanga ba sampa yo baza ba debia aza do ayebi note ya musique c'est bien ezalo ka batata mobit na wenge ayemba bien ayebi tata mobit elo ka ba les bogards do za ba race ya bato o baza ba chanteur ke so botie note oyema na kata note maintenant otanga na kata wenge ba les bogards ba tata mobiti ba
nani ba vetchoni ba kolo mouvement ok na tena lisa ba chanteur tena lisa ba kolo mouvement donc vetchoni na tena lisa ba kolo mouvement ta ba chanteur grand chanteur peu sous deuxième fois ko yando ba deuxième fois donc vena ngacho na imba kitoko mingana utanga chanteur Blaise Bula na utanga chanteur a fandi moneta moneta fandi basi aboye ngana koka te utayo kende mira musina tikalise boyo tata mubichi yimba na wenge c'est un chanteur wando rapper mukulu jube piana tata mubichi oh mais ndo imba tina première c'est courageux mais na utanga siko ba chanteur wenge zaki ba chanteur ba ki mais il y a des bourrés qui étaient là ba tu faut ba yeba omoni le ke ba les boga pe bazaka ba chanteur te bon net ngana wenge so na wenge kota uvena nga tshoni na tango Serge Mabiala tango lo Ferre babino JDT na Lacoste ce sont des chanteurs moi je connais pas chanteurs c'est ça vérité pe ba yaki na sima wana ba les boga ba miel mais période pas période parce que période ba Ferre période biso ba chanteur ça veut dire toka ba Serge Mabiala soki na kolo bezalile kambo ya kobomba teo sosina motema na kobosa na yote Irene abayoko tongolonga na miso ya bato sako kanisa ça veut pas chanter ba bandi chant na yebeke na soki na yo mama frère na suka na ba fier ba masa maman ce que c'est très important ba réponse na ba question donc les autres na tant équipe ngaza chanter choriste ça veut dire ba choriste ça veut dire wera ku donner azana monati ba ko botolo kese pe ba c'est pema ba tchebra ba kraka vana na kuna biso to yemba non parce qu'il y a des chanteurs qui étaient là. Donc, il y a une musique qui a besoin des autres là. Ce qui est besoin de ça, les fortés. Il y a besoin de chérie, donnez-moi de l'amour, retirez-moi dans la cœur, et fiez-moi dans la serre de cœur de toi. Retirez-moi, besoin de comment. Mais pour tout ce que ça n'a eu, génération au monde aussi, que tous en a ba Fabregas, tous en a ba Duplique, tous en a ba génération les lots ba bina filé ba fali poupa ba nani nanozo mona penda qui a chanteur au chanteur na moment oyo netinga na bigaza faire na fali ba chanteur faire na fali héritier c'est un jeune on a encouragé ming parce que c'est un frère oyo azo sala vraiment effort à comprendre vraiment makambo ngazo féliciter na ngai ngazo encourager ye atoka nzamba sunga ye akolise suna makambo ngo mais na ngaka le moko akende aremisa kapefe na biso madilu parce que vie wana asala mélodie à danger l'air ya yembi nzembo ya ngombe na ngombe fa reconnaître instrumental ou abeteli pour na vie wana parce que ils a très important musique na biso ko photo zo zanga reconnaissance ya ko expliquer génération za na sima na biso que voilà il y a Tabula il y a Pépin Tombe il y a Josquin Mkoda donc ba mission so baza ba 15 ans de prison ba mission ba 20 ans de prison ba mission ba 30 ans condamné à mort na le bino ba mission baza ba 30 ans prison condamné à mort donc ce sont des ba mission bana ba voix ba musicien te quoi donc voilà ba bina filé ba Fabregas wana baza ba condamné à mort prison 5 ans de prison 10 ans 30 ans parce que baza ba musicien bina filé tenazo na oteninga ba chanteur wana ozotanga na bi ba miso baza ba misus baza ba condamné à mort de ba 5 ans ba 25 ans ba 30 ans 45 ans de prison condamné à mort. Voilà quoi. Dani Koulé, ozoka mambo ezoleka awa donc mais pour na yo projet na osko toko sukandeni ba tutu balanda biso projet no zanini en fait. Projet na ngezali ke biso ba musicien congolais tout ça les photos donc sa musique ndenge zalaki. Omoni zo sala pe bien te komi ba nigérien biso moko, to komi ba malien, to komi ba sénégalais, to komi ba gims, to komi ba adaju. Ezo sala vraiment bien te na ninga rumba congolaise. Atko ça les fonds nango parce que ta la génération de comme lelo. To ba tera ba petio zo tanga misoso baza faut ba 30 ans condamné à mort. To 30 ans plus condamné à mort. Ozomona parce que musique na biso baby, baby. Nana osipike na mesana na ngabi tomba te mama donc yango mona zo remercier ba maître David Kombe nazo remercier ba venangai Gila Lobby ya mama la bilan quand on est mon troupe de solutions nazo remercier venanga Justin Vita les noix de bandal donc de just nazo remercier venanga Francis Lokubika les mannequins de la ville nazo remercier Bijou même corps même cœur nazo remercier Toms Bosomi nazo remercier na muto azo somelanga sima grand frère nanga propre o asomenga sima ça coûtait cher pour na présenter kesa nanga mais mingi na lobakaka ba ene ba liboso na biso da ba maso ba liboso na biso tozo ngisa rumba congolaise tozo kene mabe c'est fini to komba Jason et Simbate
Voilà, chers amis internautes, ça n'est fini pour aujourd'hui. Tout ça qui bomoni staff Mobimba. Donc, Daniela Lopospos, Nabo Sente, DG Massananga, Nabo Sente, DG Petit Frère, Nanga propre, Nabo Sente, Massatou, Moses Mvukulu, donc Gaël Lutumba, Nabo Sente, Tuka, Gucci Tuka, Nabo Sente, Massatou, donc Nixon Ninga. Bozara toujours branché na chaîne Kumbela Mokili, ça n'est fini pour aujourd'hui. Donc Bozara toujours branché, bo senti handicap penda na mikili et penati awa, donc au calme. Check.